mwana oyo ya bebe bozomona aza okola mpaka aza mpaka te azali bebe ya nouveau né apotami na Afrique du Sud aza na maladi moko babengaka yango progrès. Progrès ezali maladi oyo etushaka vieillissement rapide donc précoce ozoko vieillir ozokoma koko avant mais pourtant ozali mwana mokie. Maladi eza maladi moko très rare mais existaka na monde entier. Bakalkila eza na 130 personnes kaka babelaka maladi oyo progrès. Progrès eza nini na expliquer bino na libadi la vidéo eza maladi oyo eza ko toucher ba organe na yo ezo toucher ba nzoto na yo ezo toucher pona oza ko vieillir avant l'âge. Okoza oza na 7 ans mais oza na forme ya koko ya 80 ans toza na forme ya koko ya 95 ans. Batu oyo baza na maladie au progrès ba vivaka longtemps te. Ba docteur bapesaka bango expérience à vie kaka ya 13 ans ou 15 ans. Donc akoki koleka 13 ans ou 15 ans te pona ni akoki koleka 13 ans ou 15 ans te. Pourtant nzoto ni ezoko vieillir. Ba organe na yo pe eza ko vieillir ezo s'affaiblir ezo supporter les sous-soutés. Nde maladi oyo mwana oyo abotami nango. Bandeko nanga existaka omoni mutu nelongi ya mpaka donc ozomoni penza mpaka okuma aza bébé nde bozala bozomoni mpaka azali longi ya mpaka mais azali bébé il y a même pas une semaine mais tellement ça na maladie moko rare ezoko toucher ye nde bomoni forme yo abimeli yango na yeli bino vidéo pona yebi ke bato ebele bayebi maladie ote nga pe nayebaki maladi oyo te mais ba recherche kani na sala rande na yo okutana na ba maladi oyo ke bato ebele baza nango mais bato ebele bazalaka ignorant babengaka ondoki oncho obalakili ete eza maladi moko génétique rare etushaka bato mais bato mingi te na monde entier. Bandeko nanga j'espère que n'expliquer bino bien. Oya yebi maladie oyo akoma na commentaire. O pa yebi yango te akoma na commentaire. Merci beaucoup. Bisous.